Bandeko nalobi bato bakendaka kochangeaka biloko ya nzoto bandeko nanga après 50 ans baoza ndenge nini parce que biso toyebi nde nzambe akila biso après 50 ans 60 ans nzoto biloko ya nzoto mingi elembaka bandeko nanga tosa juste analyse sur yango mpona bandeko baoke kosala BBL po bandeko mosusu balobi eza bien bandeko mosusu mpe bazoloba eza mabe tokoyeba te. Voilà, mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Bo s'abonner, bo liker, bo partager. Un grand merci na ba nyonso o batala abiso vraiment ba conseil surtout et que ça abiso bien makasi ba remarque et tout vraiment ba commentaire na bino ba partage yango nde tozana ngo besoin. Voilà, biso awa tolobelaka nyonso sauf rien o tomoni ke eza likambo ekosunga moko entre biso eza likambo o tosengeli kolobela toyaka pena koloba sur yango. Voilà, lelo bandeko nakilelo tomoni tolali tolamuki tokomoni bandeko ebele surtout ya basi tozozala bakomplexe ya banzoto na biso. Tomona bandeko ebele bazokende kosala kokatisa baparti ya nzoto. Oyoka o mosusu kuna akende kokatisa bassin. O kuna mosusu akende kosalisa bassin. O kuna mosusu akende kokatisa libumu. Mosusu kuna ake kokatisa mabele. Mosusu kuna ake kosalisa. Oui, c'est bien. Eza bambongo na bango. Oui, c'est bien. Eza banzoto na bango, ba santé na bango, ba vie na bango. Mais est-ce que la famille, après 50 ans, 60 ans, 70 ans, banzoto ya bandeko na biso wana ekozala ndenge nini? Parce que biloko o bango bako salela. Oyo ba osalela banzoto na bango. Na oyo nzambe a créé la biso bandeko. Eza biloko mibale différent. Ngana bino totanga Bible, ngana bino toyebi o Bible eloba concernant créativité ya moto. Ndenge nzamba créa biso bandeko nanga. Toyebi ke mobali nzamba créa na poussière et afula mopepe pona ocha pema. Toyebi ke mwasi nzamba kilaye na koti ya mobali azwaka parti ndambo ya koti ya mobali yango créela mwasi. Toyoka histoire wana totanga ngona ba Bible. Mais lelo ko kamwa bandeko nanga bandeko ebele bazoke kosalisa banzoto. Et na banzoto bako salisa conséquence nango eza nini? Est-ce que bazotuna ba docteur wana conséquence? To bazokende kaka na bezo salanga bo ozomsanga bo osala bo. Et parmi bandeko o bazoke kosalisa banzoto eza na bandambo o tomoni ke ba o baza ba star ba yebani msusu tomoni baliwa na bango. Et eza na ba mususu pe toko yeba te toyebi bango pete tokaka kuna asalaki boazongisaki bo elo nini ebomaki msusu opération o bagenda ko sala veut dire que lelo biso tokomi koluka to corriger nzambe. Mais est-ce que nzambe azo sepela na biso na o tozo sala? Toto miyebi na biso ke nzamba o sepela na biso te me etali biso te to saka eza vie amokili et tout etali biso te toza to cheka ki sanfutiste liboso. Ou bien to yebi ke o to sala vraiment nzamba zo sepela obetela biso maboko. Po eza pe na bato ebele bandeko ebele pe bakei basali yango pe bakanisaki baobonga babongi pete. Au contraire ngana omona bandeko ebele ezobebisa bango. Eliko nango tochoyoka susu mama oyo azali mama ya mboka. Mwasi ya mokonza mboka. Toki yepe lisusu. Mwasi ya mokonza mboka Kongo toki auti pe kokatisa, auti kosalisa sima bassin. Et importance nango eza nini? Na ebite so ezobakisela bato vie. To eza nini bandeko nanga? Et eza na basi mosusu bazo sala ngo pe na volonté na bango te. Eza na basi mosusu bazo sala ngo po ba sepelisa ba partenaire na bango.
po basepelisa mibali oyo ya bango. Mobali nanga alingana azala bassin, alingana azala boye, mabele ezala boye te, fo nasepelisa ye. Atie pe mobali pression, mobali pa azwi mbongo asali nini, abimisi atie bakei bake kosala ye opération. Et ça c'est qui est grave, mibali mosusu bango moko même bazoki kotika na basi pona ba opération wana. Mobali ou ake kotika mwasi na opération wana. Soki na se opération wana mwasi akufita oloba nini, mobali ana linga mwasi na ye. Toto koloba nini bandeko na ngabutchana na ba commentaire. Po likambo nde bomoni na yeboye parce que ezolekelanga. Ezolekelanga nde tokomi kokorije nzambe. Tomoni ndeko na biso Maria Tumba. Ake lisusu Chine kosalisa mino. Bandeko asalisaki libumu ehataki, ake susu asalisi lisusu, asalisi oui toboite za vie privée na ye. Mais tellement yazo memela biso yango na media, yango moni biso nyonso pe tozoya. Bandeko msu bakomi ko injecter bango. Bamsu babi nga na kendo opération te nga ba injecter nga, oui ba ko injecter o kisi wana ba injecter o ndeko nanga. Oyebi fait nango, effet secondaire nango yebi après quelques années. Oyebi o ekosala kati na nzoto na yo. Pona nini tokomi koluka tomi diminuer ba jour na ba temps o nzamba pesa biso na mokili. Yango fali nzembo ayemba ya ndoki ya vi nanga fo ayemba ngo sou bien. Parce que on a comprendre onde ba ndoki ya ba vi na biso eza biso moko la famille. Mbongo za nango ko sala ferme sous te. Mbongo za nango ko sunga bandeko te, ko sunga ta ba orphelin te. Tomonaka déjà. Tomi lukaka deja tomi sala belle. Tomi lukaka deja tomi zongisa tomi sala boye. Mais tokomi na ba niveau moko ekomo ke musika. Bandeko bakomi ko kesalisa bazolo, maboko misapi. Esa na bandeko mosusu nzamba keli yo misapi miki ezala ndenge nzamba keli yo. Mozo mona ndeko te misapi miki ekoki te, ngafuna za misapi minene lokwa intel. Akei ba injecté kisi misapi minene. Et après, oyebi après combien de temps mamini ekomelo? Et nzambe nenga créa biso. Tokokola, tokobotama, tokokola, tokonuna, tokoma bakoko, tokokufa. Eza elo mon naturel. Eza elo moko naturel. Et bandeko ebele bakoyebeye bateke Satan zawana azoluka toujours ko bebisa, azoluka toujours ko créer la kabiso babiloko, ko bimisa la kabiso babiloko oyo eketinda biso to sala boy to zongisa boy. Bandeko nangam, to yebaka lisolo Michael Jackson, non? Musicien américain. To yebi histoire na ye, asalisa zolo, asalisa nzoto na ye na ndenge ya monelaki asalisela lelo. Ndeko na biso wana azabi. Lelo Michael Jackson aza wapi la famille. Eloko nini toko luka. Pona nya sepela na otango salisi nzoto mibali, mobali na yo, to omi sepelisaka yo moko bandeko nanga. Or, soko moni ozana bozo kozala bongo. Sala ba régime. So moni ozana bezo ozala mukie ou bien ozala bassin. Sala ba exercice eza ebele o ekofungola mwasi nzoto. Po déjà na banzoto na biso tozaka tokangama ba muscle eza ya okangama. Surtout biso ba africain tolinga osala ba exercice te. Mindele ba makasi na exercice olamuka na tongo, en tout cas mindele basala ba jeti. Achata na ye moko wana mwa 30 minutes na mwa 1 heure de temps na ye. Ezaka juste pour na sala gymnastique. Aningisa ba muscle na ye, aningisa nzoto efongwama. Mindele basala bongo. Me biso te biso musala na biso eza mingi kaka. Ya koluka donc tolingi facilité na nyonso la famille.
Congolais, Africains, alingi facilité na nyonso. Toboyi te mindele pe basala ba chirurgie. Mais abiso siko ndire komo leka. Omona ndeko mwasi ko aoloba na oto salisa mino. Fena silisi funa salisa mbebo, fena silisi funa salisa boye, funa salisa boye. Via batu mama. Ozoluka nini? Osi ozipe mobali. Mobali alingi yo. Ozoluka nini na vina yo? Et lelo fe likambo ezio koloba nini? Ba famille na nga bandoki. To koloba nini? Banani baliye yo. Fomi lo bandoki ya vina nga nga moko. Etant ozo corriger nzambe, yo kanti nzamba osepela ndenge ozo corriger. Nzamba yebi pourquoi sala mutu azala ya okoka te na nyonso ayebi. Okozala belle. Okozala ndenge nyonso ozali. Okozala la plus belle du monde. Mais okozala eloko moko oyekezala incomplet na kati ya nzoto na yo. Pona olakisa grandeur ya nzambe. Yango moni nzamba sala biso batu boye. Omona mwasi kitoko mais emsuka mwa lokolo ninge tengamaka. Mwasi kitoko toto sala analyse reboa mwasi kitoko rebo chulo. Okakole nelo te. Mais omona ke azana mwa défaut moko emsu ya koloba. Koloba na eza mwa keba, c'est ça. Tozana ba amida mwasi kitoko. Mutu nyonso aloba amida mwasi kitoko. Momona aza toujours na défaut. Oyo sala ki azala incomplet. Bandeko. Toti ko corriger nzamba osepela te. Nzamba aza juste alinga biso mingi. A créer moko ndenge tozali. Milinga. Soko milingi oke kosala ba bibliel wana te. Pour eza na risque. Déjà soki tension no eza bien te. Soki tension na mati brisque to ekiti brisque eza risque na vie na. Bako chope anesthésie mo boy memi ope. Eloko wana ba ocha ona nzoto wana. Oyebi conséquence nango. Surtout biso ba africain to linga oke hôpital ba peso kisimba moko ki omeli. Ozo tuna désavantage nango te. Ozo tuna conséquence eza te. Et ba docteur wana baloba ape vérité à 100% tellement bazan a besoin mbongo. Alors loba ka ke conséquence ezali te. Alors tu koyebi so te ke eza na conséquence. Alors yebi so ka te, eza na ona conséquence te. Alors ma chérie, ma sœur, maman, po to moni na ba maman mikolo ba komo ke salisa banzoto, ezo lekela nga ezo lekela nga na tango akala to yebi ba koko na biso ba kola ba maman na biso ba kola. Batikala kozala na badloko, batikala kosala badloko te. Mais génération oyo toza nango ya 21e siècle ezo lekela nga mambo to komona. Donc voilà la famille oyo aza na mato ya koyoka ayoka. Opa moni asalela. Mais biso toye juste koloba oyo biso tomona na réseaux sociaux. Oyo biso to komona yango ka toye koloba. Vraiment bandeko nanga tumilinga la famille toti ko corriger nzambe ba korjaka ete et puis azaka juste vraiment la famille likez, partagez, abonnez-vous, ba commentaire na bino et ça langa vraiment bien. Nde na epsa bino na la grande découverte oza ba sujet nyonso omoni po oza na sujet moko yela biso to lobela yango. Voilà, bisous, bye.